Tozwa kobeta masolo toza na serpent anaconda webi ke ko etambole pele na kimpese pe na Congo o anaconda boye boye aza susu na chiffre 7 ya chiffre 9 ya Robino Mundibu tu as vraies informations anaconda moi vraie information par rapport à sujet ozo siplié na kimpese yango monique grand prêtre fallait aloba ke no baba news abongo to moi ba ekomo ko boye aloba kalanda yango te donc ikakipaka kokolo nga naza na kazi ya chiffre 9 naza musicien artiste ya Robino Mundibu papa chic que je salue ayebi ke ngai na ya koto na Congo central on a raison ya problème familial des problème familial ezaki katika bana katika mwasi bato bamoni ke umeli trop bakomokokanisa ndeti kaka pas Robino na écoute de bimi au que ça tout pas bien affilé tout ça nyonso donc il y a la personnalité na bato babike oza suna et pas Robino te ngala okende pas on a okende ça nini pas bien affilé ndeti yoza grand chroniqueur musical okenda pe ko kisasa ozwaka ba news donc il faut que moni bango baza mal placé yoza mieux placé ya kozwaka ba news ndeti ndengo kutana na ngabo c'est pas une initiative. Pour tout ce débat, na kimpese se panzani. Voilà. Que balongola ki yo pour ça test pas bien affilé. Te batu o bazana numéro ya Idi Amin pour azamisi ya nani. Bien affilé, babenga Idi Amin. Yo ko oza grand chroniqueur ozana numéro ya Idi Amin benga allo Idi Amin koto boy est-ce que c'est pas ça la test kuna pour animateur Luambo pour kombo yebani. Animateur Luambo. Non. Animateur Luambo est-ce que ayago ça la test kuna yemto akopesa ba vraies informations est-ce que na kenda ki to pour depuis na ya awa nanu ko na zone c'est pas la conda ce qui est vrai maramno sozo ba lo baleza na ba fausse information wana ba koko selo pe que no yo ningo za be muneno ko momela ba vitamine pour zo sida est-ce que vous comprenez ok bazo bossa na ke tuza na série ya nguba ba masango yango mutu fimbisaka mutu mwa litama mwa kibeka esalaka bien mais yo bakolingela te mikolo akomomela ba vitamine po aza na sida tomonaka ye kuna na humain bakendaka na kintsweki ozo comprendre donc impese eza ndingwana eza esprit du village eza nango ça dit totika ba fausse information ouais merci beaucoup de la posa moi information mukeno pesi biso ouais merci beaucoup d'avoir Hervé Makiese alandi biso. Donc Hervé Makiese merci beaucoup pour notre Monsieur Sébastien Obekuna na Sébastien Mazina ya maman Isabelle Miguel vous savez été par là peut to peut savoir mbote na Alita Chamala Alita Production en France Belta Luneko donc Anna Blonde na Portugal madame Anna Blonde azobala bande ko tout ya libana mboka maman c'est papa Sébastien Mazina maman Isabelle Miguel la ville ya Metz na France on te belé donc ezaka na pesi grand prêtre Sébastien ya maman Isabelle donc binonde sans bino mawatro na bo santé Rodrigue Lutonadio Germain Manenge Mukoko puissance héritier Ngoyela wazo kiba kindi donc tozaka toujours na chiffre 9 ciao super animateur Luambo